Toza un espace dans le village Pablo Pachimoule, Cisco, Sister. Donc, il a choisi Ormine, bon, bana manjaki, puis Toza awa, staff kaka na matadi quoi. Ce qui est l'équipe matadi, beaucoup les cas, dans l'espace dans le village Pablo Pachimoule, beaucoup d'habitants Toza awa. Biso to sepeli na esika oyo surtout que la créature ya boye na kati ya matadi ba idée oyo eza moins rare mais tozali déjà lo wa boye et ça la bien so ko beti moi tout boya bokuta biso tozali biso bien eloko moko ekolekeza te Pachimoula okomba biso na kati ya matadi so kobeta moi tout na kati ya matadi elingolinga bo mata moi skala retrouver bilo moi bien quoi. Alors na kati ya Bakongo biloko ya Bakongo ekomokita elengia toza biloko ya minene toza na espace Pachimoule moto lokola kae nauta nanga na pasi sambalola akaniseli ngaye na bimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna o naza ya libota nini moto lokola ngai fami na ngai ya pauvre sambalola akaniseli ngai Nzambe naza ya Nzambe victorieux, je suis victorieux. Maleka kinga na makasi, maleka kinga na kitoko maleka kinga na va relation, maleka kinga na mbongo mokolo le fungwa maki, ngolwe kitela kepa na ngai aya nazalaki Dala tuyeba yango tangu yo oza kunyokola peuple uyebaka ke peuple wana oza kunyokola yende Nzambe atinda aza kusufriri lobi buku kimina wapi ha bomoko ya mboka bato bozadi na dibanda ya mboka boyeba bobunda pona mboka mboka ezala bomoko bomoko ya mboka Formé na rappeler yo na peuple congolais que l'année de grâce au Nzambe tata pesa qui régime satanique occultiste antichrist et soukaki le 17 mai 2018 et bazalaki na année de grâce. Année de grâce on ezalaki peke pour pas se repentir. Mais au kotala na kati année de grâce wana atie nini sikoyo abanda kofinga basali ya Nzambe, aboma basali ya Nzambe, abebisa ba église. Elingi koloba. Action elingi koloba ke tozali bana ya Nzambe ngai présentement na ba congolais nyonso tozali kopima à partir ya mercredi naza ko annoncer les actions divines qui vont se faire jusqu'à ce que Pharaon achola na maina équipe. Merci beaucoup. Mais un peu au tambola, tous les jeunes basés belé, jeunes allés, il y a Loucha, Echa, peu ensemble. Donc tu mets un peu qu'on soit pas baloba. Donc ça passe si au tambola, tu sois na jeune pour baper sa biso idée passion, bah on bazoka. Tout ça na moko il y a jeunes ensemble, il y a plateforme, il y a Moïse Katumbi, il y a peu le bateau moni bango awa batunion so baza awa société civile. Donc et belé moyen autant exact. Pe komba wana to bandaki yango lelo te ti tokosuki sango ti kabila kokende ti makambo kokende ndenge esengeli tokobanga mutu te mutu kobangisa biso pete Mobutu ayaki kobangisa bato akenda lelo pe kabila ye ayi kobangisa batu soka kobangisa batu peuple kobangisa parce que le peuple gagne toujours. Ouais. Tokotambola tous ba jeune belé donc mbote papa. Oui mbote maman. Oui, ngai nazali maître Mouenzengele Olivier, nazali président de la nouvelle voie pour la relève du Congo. C'est un grand mouvement citoyen. Donc naye awa poto le la muninga na biso babomaki na makila. Yango bomoni rouge na lati elinko babongo to ya koyoka ka lobanza mbete. To yoka l'opium du peuple était la religion. To ye a ma bese kotaki, alors so ma bese kotaki, ma bese ko yaki déjà, alors biso to zapo to zapé ma mabe. Parce qu'il faut repousser la force par la force. Nous sommes pendant la guerre. Donc voilà pourquoi nous sommes venus ici, repousser la force par la force, c'est un droit. Premièrement, sur la question de M. pour démontrer Kabila que le régime n'a pas prédation, régime y a barbarie, régime y a criminalité, y a brutalité, et faut arrêter. Ato saliango panda bambula na bambula, orosuka.
Hitler asalaka ngo lemba ye loka lingamba nango osala ngo na Congo akolemba tala biso ebele ndenge tozomona boyo omoni ndenge église etondi na banane ba jeune meke ba ko sala nini ba ko continuer parce que toyebi ke toza ba combattants nous mourrons dans les champs de tir. L'état moyini l'état monyoko l'état mobomi ya bana mboka biso ba combattants toza toujours tokobunda tina suka et puis tokobunda na kabila tina suka kokenda kotikela biso mboka na biso parce que mboka oyo eza mboka ya bakoko na biso. Merci pour la parole, merci beaucoup. Ngai na diaspora bosone bayebi boyoka biyoka yokate bokingani alie kingani akomi mutaboya te ezali na bayemboko zonta awa ebokelela mboka bapoto pona kolimbisa kaka bitumbo zobundama awa mais message ya suka ba jeune batelemi isiko bilenge batelemi tozela be résultat na biso za victoire tozo gagner na biso Daniel ça pour ngara toute la question encore ce qui est nous ndenge molobi ke pour machine qui to boy et ça ce qui to boy de la machine à voter parce que yo za moka balobeli ya biso pe après et alors pour pas maeli pour être ma ponami ele mutuko tuningai e ya nango moko sana bakamba kamboka na lenge yo zokanisa te balobaka na lokota français on dirige pas les pays avec les humeurs et les émotions on dirige les pays avec les lois. Nini to remplacer mobeko lobi nini na nzela mapona mobeko lobi machine à voter te to kokende na ngote to proposer nini mobeko déjà c'est proposer tende ko ngai mobeko lobi to kokende bongo na mapona na machine o nanga ko mi ko sala eza stratégie na baba na ko pesa au moins na ko fongola mo parenthèse to zaba yo ko kufa ngana ko kufa ya ko kufa mais soki nanga ko fili obi ba to ba ko lele mi parce que toute la stratégie machiavélique, mensongère et fandilée na bikomana na makolo nanga na muto na stratégie la moya chose ko lolendo bazokanga oh donc il y a une élection bango bazana bina ko bazana bina yo soki na munuka chandere lobike au peuple congolais au moni to pesa bino boye to pesa bino courant bana bino batango fele to sali banzela to tchemai na delbo to tchemai na kisensu yo soka discours wana la distance c'est ça la patas nous avons patas deuxième avis soya ils n'ont que l'échec, ils n'ont que le fiasco, ils n'ont rien, ils n'ont que l'intimidation, ils n'ont que les mensonges. Mwana mboka Benjamin Kawanga, vous allez évangéliste universel de la paix, évangéliste universel. Vous allez Moutuya Maniema, Toyoki na gouverneur d'abord gouverneur Maniema Otikoloba, Bango bako voter Mwana mboka Joseph Kabila. Zali Bongo pe Mwana mboka pe c'est qui le nom Shadari pe Alobi, il va voter, tout le monde va voter Joseph Kabila. Siko yo étant que Mwana Maniema wa affirmer Malobawa na toté. D'abord, en tant que Congolais et aussi originaire de Maniema, gouverneur illégal, illégitime, et Shadari wana Ozoluba, Nabango Nyonso, Matata Pogno et les autres, Bazali Batu, Bazana service ya Pharaon. Et naza ko informer bango ki bango baza na service ya Pharaon baye ba Nzambe tata asia bongisi ke mission ya Pharaon et c'est Sili et que ndenge bango baza ba fidèle ya Pharaon bazela ke bakochola na mai o ezali fleuve Congo parce que naza ko rappeler bango que fleuve Congo ezali na Maniema et fleuve Congo on ezali ko remplacer la mer Rouge et soki batikali kaka bakangami na Pharaon achola ki ye mokote bakochola na ye na Maniema mutu mokote akoki ko voter Kabila te parce que non seulement sur le plan spirituel Kabila n'est plus illégitime, il n'a plus la divinité. D'abord, il n'a plus la divinité de Dieu, il n'a plus la légitimité, encore moins, il n'a plus la légalité. Nanyango a voté Moutou Oyaza Kofinga Nzambe Tata. Vous vous rappelez que dans son point de presse, à Outé Kolobake, Jésus-Christ a jamais présidé une commission électorale. Et ils allaient même histoire de Pharaon a Kofinga Nzambe. Tango Basango o Bazali Nzambe Bazako Ebisaeke, Tika peuple Nzambe Ekende Ekotana.
na terre promise. Pharaon répondaki bango nini? Nzambe na bango aza nani? Ndenge moko Kabila wana répondaki peuple congolais nyonso tozali à 90% ba chrétien que Jésus-Christ atika jamais ko présider commission électorale. Elingi kolobake azali Pharaon et bao e baza ko soutenir ye naza ko pesa bango conseil dans quelques 3-4 jours. Dans 4 jours ba se débarrasser na Pharaon wana. Ceux qui va se débarrasser na yete ba ko tchola na mai fleuve Congo ezali et ko remplacer mer rouge. C'est ce que je dis à partir de mercredi tozo banda ba action oyo mutu moko akokoka ko intercaler yango azalité parce que Dieu le Père il est avec nous. Voilà pourquoi banganga nzambe balobaki maintenant je suis venu en tant que Moïse, en tant que Josué pour que toi accomplir ce qui a été promis par les grands prophètes Simon Kimbangu dans la 4e République. Et là, cette République est pour la diriger selon volonté à Nzambe et non selon volonté à Okitiste Kabila ou à Zalina équipe naïa ba framason ou bazali ba Shadad Otangelinga wanga ba Matata Mponyo bango nyonso soki balingi kotika ete ba kochola na mai yango naza koyebisa yo ke ezali lukuta baza koyebisa batuke asalaki nini na Manyema eloko nini asali na Manyema atongi stade municipal dans une grande ville de la province. Stade municipal ezali kopesa peuple ni la province ya Manyema ezali na grande société na ko reformer yo o ba bengi Somenko depuis que aza wana ça fait plus de 17 ans a réhabiliter Somenko a réhabiliter ta route moko te o ekomi na Kasai o ekomi na Kivu o ekomi na province orientale te grande province orientale qui est aujourd'hui la province de la Tchoko. Donc bazali batu ya lukuta soki batiki Pharaon te naza ko informer bango ke bakochola na mai dans quelques jours ndenge Pharaon achola ki na batu na ye mettre en découvre de Pharaon qui va couler dans le fleuve Congo qui remplacera la mer Rouge afin que nous puissions entrer dans la terre promise qui est le Canaan, c'est-à-dire la 4e République dont je suis porteur, celle qui a été prophétisée par les grands prophètes Simon Kimbangu. Et comme il t'envoie ta pouvoir, constitution ciel n'est plus. Ce que ça va dire, vous pouvez ciel non-plus. Toute autorité vient de Dieu. Et là-bas, on a monté aussi dans quelqu'un. Pour nous, c'est pas son bébé ça. Capitale et commune de ce village. Foulou, Solo, Bungi, Lili. Chaza ya papa pour son cocaté. Pour diriger comme on n'est pas cococa. Le gouvernement, ils ont changé. Mais pourquoi vie à peuple, ils ont changé? Politiciens médiocres, politiciens irresponsables. Troisième mandat, voilà ma casse. Ça n'a montré. À cause de Monsieur le Président, il y a Bakosaka Mobutu. Bamone Bakosaka Mobutu. Babomisa Mobutu. Bamone Babomisa Mobutu. Nous avons la kaka pouvoir. Mais budget à comment est fait à Sony. Dollar c'est comme Mata. Salaire fonctionnaire 5 valeurs. Nous avons vivre un dollar. Bagaya bazo vivre un alewa. Maya pompe mettre à l'imoulou. La maman va facture et qu'elle n'a pas 5 chantiers inachevés. Mamoula Mouké, inondation. Trop de goulous dans des chègues. Nous serons là pour la cause de Moussala. Nous là pour ma manger. Soldats, ça c'est la mort, on n'a pas. La commande ne faut pas. Pour aller à la commande, il ne faut pas. Écoutez médiocre. La classe parlementaire a créé une photo. Ministre médiocre. Ils ont ça la vidéo, de la République démocratique. Mais pourquoi vous nous coupez la connexion? Pour les cas macroéconomiques, l'Europe social. Nous avons marqué. Ils sont tout pas d'accord avec le Bangu. Dans la vérité, ceux qui n'ont pas souvent pas la Molière. Dans la vérité, ceux qui n'ont pas souvent tout le peuple. Dans la vérité. Papa, merci, merci. Ça va ou pas? Ça va ou pas? Toujours un espace dans le village Pablo Pachimoul, Cisco, Sister. Donc, a choisi Ormine, bon, bana manjaki, puis tout ça, staff kaka na matadi quoi. Ce qui est l'équipe matadi, beaucoup de cas, dans l'espace dans le village Pablo Pachimoul, beaucoup de tout ça. Biso to sepeli na esika oyo surtout que
créature ya boye na kati ya Matadi baide oyo eza mwa rare mais tozali déjà eloko ya boye esala bien soki mobeti mwa tour boya bokuta biso toza na biso bien eloko moko ekoleka eza te patimuna aobomba biso na kati ya Matadi soki mobeta mwa tour na kati ya Matadi olingi oleka boma ta mwa tala koretrouve bilo mwa bien quoi. Alors na kati ya bakongo babiloko ya bakongo ekomokita elenge toza na biloko ya minene toza na espace patimune tolokolaka ye nauta na nga na pasi sambalola akaniseli ngai ye nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna o naza ya libota nini moto lokola ngai fami na ngai ya pore sambalola akaniseli ngai Nzambe naza ya Nzambe victorieux, je suis victorieux. Maleka kinga na makasi, maleka kingai na kitoko maleka kinga na va relation, maleka kingai na mbongo Mokolo le fungwa maki, ngolwe kitela kepa na ngai. Ay nazala